Allô, bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité, chaîne Mimel Rabino, information en temps réel. Merci de vous abonner, merci de partager et surtout merci de commenter nos vidéos à tout. Batutu balinganga en tout cas merci Nabino boza ebele au bolandara dorcas bolokoko boza ebele au busabunara les abakuka les héroïnes et les héros en tout cas. Vous êtes tellement nombreux. Il y a Rolanda ba vidéo nanga. Je vous aime. Partagez, likez, commentez. Boloko Ronabino ye. Excusez. Azana Ponabino. Voilà. Torolembate, Torosala Moussala, Nalobaki Nabino. S'il faut parler de Vrai Valère, en tout cas, moi je suis là. Je suis là. Narolobela ba vrai Valère na ndenge ya rosaranate parce que baza batu bana besoin to lobela bango narolembate ko lobela ba vrai Valère wana. Donc j'ai droit de parler de Jérémie Chabani même 1 million de fois dans la journée. En tout cas j'ai droit na ndenge ya rosaranate balobi oncle des abakuko Jérémie Chabani tonton na biso ya biso moko ya bio en tout cas tolela ye ya trop Jérémie Chabani Chabana ba Jérémie bande konangai to kende rotala film ba bakuk boza on debi ke boza kape boza to kende reconsommer ba film na biso ya SB to kende rotala pe to kende like ko bossa na te ya s'abonner na chaîne ya SB officielle ko bossa na te ya kende les abakuk télévision ko ta ba film et puis na rappeler ba tutu ba linga Jérémie Chabani to kende na Jérémie Chabani officiel OK ko s'abonner kende na Jérémie cinéma officiel OK pe kuna ko s'abonner parce que y a pas besoin de soutien na bino azana besoin bo s'abonner na compte na ye azana besoin bo s'abonner na ba page na ye nion fait euro ça là bien et puis okoseka ndenge o mesana oseka voilà banderoba bolingo bato bo kotalanga je vous dis franchement Momo inatie nanga munatie Bambino balobi la star en tout cas et puis na vie un moment faut dans sila non je vous jure cher ami na vie penza il faut zana sila na so zana sila na yo homo na maramuto eke liboso en tout cas na conseiller batu nyonso bazana ba camarade oh batu na moto za rakati ba famille bwendi mo zana mwa sila no na famille oh so za camarade so ana 3 camarades moko za ta sila na o boto na apwani parce que so ko na camarade loko asila wana lumière à vie. Eza pasi olela, eza pasi obana ronzuluka yo mwasi. Yaro na olo bana ba famille photo za na basila na biso. Ba camarade faut na sila na yo. Je vous dis franchement, ebiso za camarade yo amutema malamu, afungwama, aotala teke o kutu soki pe ndenge ni wana biloko wana etali ete je te jure, aza jalouse te, yo moko mona maramno ndenge ekende. Et tout le banabino nyonso aussi la simba comme or et comme diamant bato ebele botsara biso batembe ote c'est parce que tu défendras si là parce que tu l'as kolobela SB mais ce qui ont voulu c'est vrai nyonso aussi la simba comme très important et puis comme na valeur devant bateau Bambino mannequin mais Bambino lelo a se retrouver na cinéma oli atato mona take muto aza mater ayebite azo apprendre mais aela biso o babengi qui professionnalisme na kati bo excusez-moi na kati ya cinéma ala biso te ki aza amateur ala biso te ki auti ndaku ayebi na yete mais moi so aya abanda vi qu'elle est pas ya coach les grands coach wa coachana lengi l'impératrice Sila Bisalu Aya pesa biso batu ba sepela na mwana mwasi au jusqu'aujourd'hui. Tout le monde a sepela na Bambino. Tout le monde a sepela na Bambino. Mutu nyonso sepela ka na Bambino. Mutu tout. Bazala d'accord comme na Bambino. Plaisir nanga on a sali vidéo le lezake. J'ai encore vu Bambino, première fois si je ne me trompe pas, à jouer et pas Jérémie Chabani. Première fois. Et c'est un plaisir, na moni Bambino na JS Production. Première fois na yé a kende tourner et pas à Jérémie.
Yaya, Barter baze belé. Et là, ils ont choqué Batangoyo. Barter baze belé. Comment bateau baza ko cartonné? Bateau baza ko bengi sana ba tournage ezaka rabana ya sila. Tandis que ils ont bateau oh ba mi benga ba faiseur de star. Ba mi loba ke ba ebik ba sala ba star. Baza pe na bani na kati ya ba groupe na bango. Mais bana wana ba bimarate, baza na mutu oyo a pensera même pas ko benga bango. Parce que je ne suis pas là pour faire des polémiques. Mais comment on a Bambino, Diamant Bambino, Or Nabiso, Bijou Nabiso Bambino. Jérémy a pensé qu'au benga Bambino na gag. Et puis je crois qu'il a retourné même film, mais pas Jérémy. Boyano, Babakouk et Boyana, Babakouk, Nalobi, c'est tout non, aussi la question. Si là, il faut le Babiso en vérité. Au souko là-bas, non, Nani. En tout cas, si le faut le babiso la vérité. Au souko la bano na nini. Comment bana ba rosa solliciter ma casse partout. Na chaîne à décor kuna to mon araba na biso Michou Naomi. Liko na ngoyana. Mercato yebi décor à la famille libota biologique. Mende na zo penser Robin aba na famille libota te. Yango fila yaka na koyebisa biso en tout cas na filiki bandoro na ki kanda na likambo. Je vous dis franchement bandoro na ki kanda. Fila il faut expliquer biso asala nini likolo ya bana oyo ba Bambino yo ba Lifias ba Michou ba Naomi eloko nini fila sala likolo na bango oyo baza sollicité partout. Jamais au monde a film mo réseau les na internet sans bilongi ya bana na biso. Mandeko, après il y a un regard, oh, FB n'existe plus. FB n'existe plus. Bah, nous allons solliciter pour les carans FB. Moi qui les ai bien à beaucoup de monde à bango na FB. Bino boya boya FB n'existe plus. Bon, ma boma. Jérémy a mon dit Bambino na FB. Atelier moral habité. Il faut Bambino pas les cas. Aïe, ça passage, pourquoi pas les capés na JS Production. Pourquoi pas même Bambino a doit un franc à JS Production. En tout cas, bravo, hein. Mais plaisir dans pour la JS Production, ils allaient que Kuna n'a ensemble, il y a des artistes et comédiens, tout. Dans le monde de la JS Production. Quand je dis que ensemble, il y a un bon et ça, Babiloko, comédien, Bélo, Jérémy, ils combattre. Vous savez pourquoi? Parce que Bazo mon a Jérémy Azo Sangi en fait. Jérémy mélange tout. Donc Jérémy Azo la polémique te. Bato ba fin na raye akipara bango te. Bato ba le barama be pona ye eta la raye te ye oyo ye na mutu na ya tambola na ngwa za na ngwa za musala na ye. Ya parce que le roi na musala ayebi ke na besoin ya Gesho, na besoin ya Gaëtan, na besoin ya Gabi, na donc Jérémy na mutu na ye bilo atambola na ngo yango wana. O etambu sera Jérémy na mutu na ye. Si vous voyez qu'il y a des sanguissa, je vous jure, c'est-à-dire que Bambino ma passi. Bambino encore chez Jérémy. Jérémy, pourquoi quand Jérémy n'est pas Bango? Pourquoi quand Jérémy? Batubazo ina. Bozo mona bilo baze bota kieto. O batubazo ina Jérémy. Babiloko. Biloko batubazo ina Jérémy yango yo. Oh, batu bazo linga Jérémy te. Parce que, bah, monake, Jérémy n'engazana, aboya n'eke baranki, attends, t'as la pour mon Jérémy, elle a bateau baza famille bota biologie, mais ben, on jouait pas Jérémy. Bateau baza FB biologie, ben, on jouait pas Jérémy. Donc, Jérémy a mélangé tout le couleur en fait. Il y a un besoin de la pièce, et il y a bateau outa. Parce que tu peux pas besoin de division. Bon, l'anbo quand on est ici, bino le bandero nanga bo landanga. Boromo na muto e mesana ko peki sabatu. Ako banda ko peki sa ke yoko kenda so jouer pas Jérémy te. Yoko kenda so jouer pas Jérémy te. Ako peki sa. Nzambe. Bambino na kata JS Production. Salinga gumoro je vous dis. Eh Vambe.
te tala ebi er na mona ba bambino na mona bano yo na zo la fierté de Sila faiseur de star ezane Sila mosali ba star ezane Sila parce que oyo nyonso Sila zo si mezo koma bijou liboso ya batu tu bazo linga makambo Sila za nango batu tu ba linga baza na Sila ba mona makambo Sila o sala sko biloko boyo ko zelanga na ya na loba te na koya ifona loba parce que ça ba biloko yo o eza biloko tozo luka mingi na art na biso salama eza biloko tozo luka lelo bambino o azalaki mannequin lelo akomi mutu a théâtre akomi mutu a cinéma et puis azo carte ba rôle na ye très bien tout le rôle excusez tout le rôle au bazo tiaye aza ko écarter yango très bien ko écarner yango très bien plutôt azo sala musa na ye bien mais coaching eze pas ya Sila na bien aigle baby tanga kuto za leki na babi oza ya na ngate aigle yoga ya no boloko ka lobi bongo bana ngambo oza bango te poani ni na bana este ba olela likamola succès. Je vous dis franchement, likambo na succès yo e ko boma batu bébé likambo na succès aigle faut répondre non aigle faut répondre aigle bana este ba olela oza bango te poani bana este pe ba joie bien te aigle te pe no décor à sa famille bota biologique pour nous bana STT akaramika na bana FB nini te bana ST bazole la aigle bozo bana ST mais le kuta mabete bana ST boanga mona répondre bi bakozwa bino ndenge nini succès za bino te mama na bino succès boya nzoto bino bana succès boy nzoto parce que boye bisa biso ata bino moko bolingini bakozwa rara biso biso ni barozwa biso kaka po biso toza na succès fou tala bambino bambino en tout cas bambino pesa biloko mama pesa yo na JS production na yoka sango bambino pesa biloko mama pesa yo la qui c'est JS production kuna loba JS moi j'ai été coaché par SB. La kita aigle que yo zala coach na Sila a sentir ndako uti andenga mona ka michu a sentir albagete Sila oyo yaya oyo Sila osukula bana na mukwa mukombo so ukoma ochela bango ni na kati yo SB po niveau bana ba okende wawa en tout cas na nyonso ba okende wawa na ndimi nyonso bokolo bana kipatu zia na wawa na kinini wawa o ki lesbienne wawa importé d'arabe au Kende ya mabeso ba otika la importé d'arabe au Kende ba otika la te bébé bambino na kata JS production c'est le en tout cas et ça vraiment plaisir je crois que tous les abakou boza bosepeli nango comme on encore de placement Jérémy a pensé pour batumi balobaka pourquoi ils ont peut-être Michou Naomi Jérémy aux oncle abakouk mais bana misusu bazali omoni eloko na eloko na sera bino cher ami les abakouk ezara nango nango na temps nango lelo ezali ki temps ya bambino to moni bambino chez Jérémy Chabani chez tout bon ben Jérémy tonton Jérémy chez tonton Jérémy. Lelo Bangoa n'est pas tonton Jérémy. Bazo jouer pas tonton Jérémy. C'est la fierté de Sila. Parce que au moins il y a la monara, ba Bambino, ba Naomi, ba Michou, bazo que nous jouer ailleurs, c'est notre fierté nous les Abakouk. Parce que et ça par rapport au encadrement na biso ndé sali ke ba na biso base la solliciter base la solliciter partout et ça par rapport au encadrement oyo na enseignement oyo aussi la pesi bango ndé sali ke ba na biso lelo ba tutu ba sepelara na bango je crois que ndenge bambino asali passage na JS production to ko yo kaka ba témoignage ora jire po jire malo bare bato mo na jire ma hypocrite comme kate ndeko bota ke na télévision azara fouade yango azara hypocrite en tout cas yé pende roto lo balobara Jérémy lobara makasi en tout cas na bino bandero na yo bino moko tu bondi mate boka moi yé pende kota ko lobaka
donc ceux qui ont au moins un comportement moi il était dans un sous à l'obaka Jérémy à l'obaka donc vraiment na sepeli makasi nga na sepeli abakuko pas d'accord to commenter même Jérémy na gagwana to que nous ko liker kende ko signaler présence ya Bambino comment pendant je signale la présence de Bambino parce que Bambino c'est notre fruit Ertozo mona ye partout bisika do que nous rejouer et la qui c'est donc azo mema ba trace ya SB bisika nyonso do que nous rejouer ndenge ya memi trace ya SB na kati ya JS production veut dire que il faut to que nous signaler présence ya Bambino batutour balandi vidéo nanga o batutour ba yebi que nous sommes là pour SB biso za wana pona batute to za rande wana pona sila ngana pona mutute je suis là pour sila ngai na esara bino ngai na telemelaka bato tout babundisaka bato omoni pourquoi na komi mingi Jérémy parce que je vois que moi na mobali aza na combat parce que le roi aza na combat ngai il faut na bunda contre bato wana je dois me battre pour na koisa bato wana na rolemba te roya rolobela Jérémy s'il faut même manquer du respect aux gens bazo luka ba manquer pe Jérémy respect na koya ko manquer bango. Parce que vous êtes là pour faire des analyses à la con. Eh bon, mon a Bambi ne pas Jérémy. Eh, yeah. Eh, au moment où il était Jérémy. Eh ben, c'est bon, toi que tu zonga. N'a pas combien de minutes? Une minute. Non, biboye. Bino bateau bozo le la que décor a bino na kata gag na ye. Gag ya décor et ça trop basé na Jérémy. Yo boya déjà qu'on jouait na Jérémy. O boya déjà qu'on zona na Jérémy. Si ko ozo linga neni décor a benga yo na gag na ye. Non, décor a rolinga relever Jérémy parce que amitié na Jérémy ça depuis longtemps. Et bandi les loté. A relever camarade na ye te pour se pélisser peut-être mutu intel. Non non non, attends un peu dans ce plan nangote. A relever mutu te. A relever mutute parce que bazana ba corps ya ba amitié na bango ba ebite ba respectera ba amitié na bango yo solisara Jérémy te Jérémy a 100% na gag ya décor si go za besoin décor a benga pour Jérémy se sentir levé non oroza la peka ka toko ya te ti mu ko respecter Jérémy oroyeba que Jérémy a za valeur c'est là que décor a rozoya tu na ba film na ye donc pour le moment laissez les enfants de FB régner bango de bato étoile bango de makambu Bokita bo mata JS production batika yo